Yoka. Je parle sous le contrôle des esprits supérieurs, Sous le contrôle de Daniel Saf. Sous le contrôle de Mbumba Philippe, L'Assemblée. Sous le contrôle de l'esprit de Tian Tshisekedi Wamutu. Yoka. Mais aucune motivation, compromis mon côté, promesse mon côté, avant que vous votez. On a promis, on va donner les chips aux députés. Oui. Il y aura des chips. Biso, les lots tokoyana, biso journalistes nous diront, il paraît, il semblerait, toyoka qui na couloir, tokocha conditionnel. Parce que preuve wana, ya masolo bagenda ko vanda na OIA, tozalaka te. Fachi azan envoûté. Fachi azan envoûté. Fachi azan envoûté. Na ibele ya batu baza wana batu akisi. Batu amakambu mabe. Oh, Mondima Philadelphie. Na peso exemple. Exemple pesako. Fachi aya zandu. Azwa décision ni. Na ebité soka za na 3. Pour soka za na 3 personnes. Ya malamu. Makambu échanger. Mais entourage. Ezaka bango te. Eza na gouvernement Kabila. Batu nyonso yo yebaka. Ba Henri Mova. Ba Mende za diaspora. Bino ko yini? Bosha baza diaspora. Bango tout. O nyonso to yebaka wana. Shadari ndete ya za Lubumbashi. Mais ba Mende ba Bosha ba uta diaspora. Ndo mona Fachi wana noko yaya ngai jouro Fachi bayana Kamere. J'étais na pembeni ya mutuka. C'est moi qui faisais ces relais-là et bossolo na politique quand on travaille avec Israël Moutouma. Beta Fachi gaz lacrymogène. Fachi sikive, caméra dindi na kati ya mutuka. Pour y ait une caméra, président de la République, il doit revoir son cabinet. Okay. Le président doit revoir ses collaborateurs. Tout ça, il y a bino boaba massa na ngai. Soki na zana ba nyongo na bino bolambelanga ba fufu shebino. Soki na zana ba nyongo ya ba mbala o to fanda na ngona poto. Soki na nyongo yo ya métro futela kangai ekoki na 2 ans et demi to 3 ans to 5 ans. Akangama pona mangamba bambongo wana te bayebi. Kamere na président Félix bayebani. Oh, moté bon akangama. Bayebani ke makambe kanga kamere eza makambo balakisa biso na TVT. Bayebani bamilo. Notre confrère est tombé trop bas. Et puis Jacques Ndala banda ko mo vanda kana chango abeba. Na bibo. Kasi chango ti. Nga yebi lupango Jacques Ndala vanda. Tala na journée d'investigation. Na ketch na pemba kana. Na yebi lupango azaka. Na bibo wana na yebi okoto kiti na mabele pendo keyeba lupango munene kote kuna ndako muke kote kuna ndako étage. Bazaki bele na lupango wana. Na yebi na ya na sali mission kuna. Na kuta ina couper. Jacques Ndala comment koto mutaloba 4 langues lokwa kamere Jacques Ndala mutazoka mbonga Moïse moyo kovanda koto politique ya buzoba bonde kona kinda l'exis légal ya bazongela ba boulot la biso la Jacques Ndala ya zonga koto l'exis zonga koyemba makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store. Allez, on ressent la ligne. On télécharge la carte portable na yo, on télécharge application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP-SEND. Allez, niata to leka. Au côté ba coordonnées bancaires na yo, au tindi mongo na yo na Congo. Sans frais, bande ko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exact. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo bako zwango bongo na Orange Money to bakoki ko zwango na Airtel Money bazu. Meilleur tarif pour vos frais et transfert d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Auray des Eaux, c'est aussi le commerce général.
Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Oredezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oredezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oredezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya à Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Personne qui nous regarde à ces moments, c'est votre gêne, hein, journaliste d'investigation, Enoko Binta. Alors, na ndenge na bomesono po ya mokolo mwa lelo tokusumbi tinya bongo mambi matali politique ya mboka na biso na mona mboka Jonathan Mazoa o ayebani bongo na kombo ya Motei. Alors, Motei na ezali po ete asalaka bongo ba émission akitaka sur le terrain alobelaka mambi politique ba sujet tout etalaka actualité azalaka bongo na terrain. Azali vraiment parmi les journalistes Oonga Enoch Bita Nzima Kalamboka Biso Congo na yebongo akosembola ba question d'actualité. Alors avant qu'en a pesaye nanu maloba po azali bongo ayebisinga ndekonok nga pena lelo pona sombiti makambo na yo po ete makambo ekoleka Kalamboka Biso Congo et ko ça la passe. Je ne vais pas entrer dedans mais na yende to kota na kati. Jonathan Mazoa, bonjour. Notez. Mbote ndeko, isalinga bien entre biso na musalo yo tondi manaka. Isalinga bien na elelo lingala no ndeza makasi. Ko sombi kiana te lingala no te makasi. Ngana kokokaka na o ngana mesana nango. Ba téléspectateurs ba supporter ngai na mesana na balabala. Mais ba yambinga na plateau. Alors Yakobi Misezali na kobimisa. Yakobi Misezali o kobimisa. Mais Motei ndenge nini okomona évolution ya mboka na biso Congo pour l'instant d'abord. Mboka ezotambola te. Mboka ezotambola te. Président Félix Tshisekedi faci béton na ndenge babakiseli volcan. Ki volcan na ye na ebite soki kitisela biso moto. Mais soki ezaki volcan oyo ndenge ba ange bafungoli malili mikolo oyo elangi beti na Kinshasa tozozela changement ya solo. Tozozela to wana do ngana population biso nyonso po biso nde to defa lipa na tongo to futa mbongo na pokwa biso mto defa boudin o défi boudin o lié gousser sili mama nyongwa zo lukayo biso nde to wela transport biso nde to ka mulunge na butu kureke yi mulunge okomi ko pupula na dra biso bango ba jeep bango bazana ba condition bango bazalaka biso nde tozo souffrir, c'est-à-dire population quinoise population congolaise en général nan nous ba vivre pendant loko to bengi changement ba tandaki na Félix ezate transport ezaka ndenge ezalaka banzela ya kotoboka ndenge kotobokaka banzela ya 100 jours o ba betaki tolo ya banzela ya 100 jours botala yango ya bokasa ndenge toboki botala o ya université banzela kako ya 100 jours tokenda nukuto kabila tikeli biso te po kabila na bananga tokoloba makambo na bango mais totala nanu kaka o période tozali la population souffre, mais le problème de la population, ils sont trop les présidents de la République. La population est là, fachi fort. Même pas sûr, mais moi, toi, connu comment Kolingaye. Est-ce que pour Alobaka Maloba Bongo, il y a Kitoko Tope, et ça dit que Makambo a Kosa, il y a Kolingaye. Dossier à père et mère, on a tout le comme sous. Mon gars, papa, maman congolais. Bayebi pas bango na limité. Bayebi pas na bango. Bayebi ndenga botami bike facha botama na ngiringiri. Facha botama na ngiringiri na veni Njombo na Shaba. Premier, deuxième lupangu nde epai facha botami. Facha na mwana limité ba kenda ko kende. A mwana ngiri koto. Na Njombo. Pa koko na bango place ba yaki place ya botami wana. Pa koko na ye. Akenda limité nde ko kende. Ba limité ba mo beta tolo. Mais tika na rappeler batu. Fachi pouvoir na yazui na chango. A s'enrôler na bonsomi. Na complexe scolaire bonsomi na chango. Ayepe ko voter mukolo wana na chango. Soki le gaza président de la République ba na chango nde mutu babimisa ye. Alors batalamuka mo bake bakatan ba beta lisolo chango. Chango nde sali fachi. Mais lelo avenue wana babenga couloir Zénith.
oyo faci akotelaka na enrôlement oyo akoteli na kovote ti lelo ezaka mabele changement ngo bazwi wapi bango babimisi président de la République. On n'est pas contre le président. Mais on est contre ces systèmes où ils ont persisté. Babaki bako déboulonner, tout le monde a makamba déboulonner te. Balongo lika majorité akala qui mouille bieza kaka. IGF to comprendre te. Tokozwape mambi matali IGF mais tozonga bongo na maloba oyo lobaki olobete bato ba kolinga po azali bongo né de père azali bongo moto pena abotami bongo na tata congolais pe mama congolais. Mais moto abotami na tata congolais mama congolais ma ko sala makambo oyo bongo e komona na te na misu kolaka. Tozaki ngana osala ki pe ba émission na mona ki par rapport à ba promesse ya mokonzi mboka. Et ça la konde ni tongo lelo ovandika abwe omoni mokonzi mboka leki na teva lobi bongo alaki eloko moko boye. Après 2 semaines, 3 semaines, bako kisango me basali yangote. Akopé so musala ko tambola vraiment. Te musala biso tondima apostola o to leki ba député. Na mona ki onangalima. O mona nga nangalima na mbinza na koti tous les ba quartiers. To leki ba député. Ngai na kenda elengesa. To lobeli elengesa ba ye ko sala elengesa. Mikolo naza na train ya Masina, nazaki na Masina mapela quartier 3 na beti yango ti Petro Congo. Na la bango ngenzela train au fuezonga train et que si les embouteillages na njela chango sotu muntu bosali so bochaki yango na train engeke sala bien so bazui mai bazui njela ya bichi ngobila ti maluku bache masuwa moi na ba Turquie kende na ba mboka oyo ba mai ezali même quand na Normandie ou na France quand vous allez là-bas au moins moi njela mai pe transport ezali mais biso ezala raté. Biloko wana ne fallait pas réfléchir ndenge pe ça batuke ba doit changement mais tozonga na likamba tata na maman c'est quoi batu balingi faci et puis faci à la volonté kota la volonté mokonza mboka aza nango aza vraiment na volonté ko bongisa mboka kasi aza entouré na batu ba mvutaka et nazo yebiso non motei faci aza entouré yokate papa faci aza envoûté na ibele ya batu baza wana batu akisi batu amakambo mabe mondi ma Philadelphie na peso exemple pesa ko Facha ya Zandu azwa décision ni Facha ya Zandu le peuple d'abord nga na yokela ka peuple nga isoki peuple lobi nga na kosala ake pa ba péché na kinkoli balobi na yoki yo burumestre faut pas suspendre yo faut longwa pour peuple aboyi yo nga na moni boy Facha salengo na nini ayo hotel de ville ba yembeli ngobila na Zandu Facha chema ko na Zandu babi ngobila longolela biso ye Zandu na biso tozana pota to teka to nyo kwa Facha ya vandi alobi Zandu to ando yana mama biso ezaka boete babuka lobi on a Fachi nazo pesa o bato ozoyoka Fachi azantouré ya bato ebele na ebité so prière en Philadelphie ezo sala na ebité et puis bati ko chai maboko na mutu. Le président de la République est l'homme le plus spirituel du Congo. Spirituel na ebisio. Pour azo gérer na bata ba pasteur na banganga na bata mitema mabe na bana et puis mutu afache za mutu abasaka na ngo suti. Atika mutu te na ba pasteur oyo baza tout ba chaka. Non. Non, batika biloko wana batika. Kila y prier. Kiza y prier. Ba prier ba la kisabatu ke makambo changer. Fachi à la volonté. Mais l'entourage na ebité Kabila zaka na 15 te. Na ebité Fachi soka na 3. Na ebité soka na 3. Pour soka zaki na 3 personnes. Ya malamu makambo changer. Mais entourage ya Fachi to moni bongo bata diaspora bato batanga bato baza ndeti président ya Civita Club madame Bestine Kazadi azali. Mama Bestine te Mama Bestine aza diaspora te. Wana fo bongisa. Te na pesi exemple. Na exemple soko lingi totanga tokotanga. Soko lingi totanga tokotanga. Soko lingi totanga tokotanga bango. Bana mboka ba Mama Bestine malgré kakenda otanga na poto aza mutu avandi na Kinshasa wa ando vanda na papa na bango bande koya. Mais bazali ministre finance Nicolas Kazadi. Azali libandati. Ezaka bango te. Eza na gouvernement Kabila. Batu nyonso yo yebaka ba Henri Mova ba Mende aza diaspora bino ko nzini Bosha baza diaspora bango tout o nyonso to yebaka wana Shadari ndete ye ala Lubumbashi mais ba Mende ba Bosha ba uta diaspora
Mais ce que tout le monde fungoli mis sur la diaspora au pona nini. Parce que diaspora oyo ba yo beta tolo ba be komi tout na biso. Ndeto so boya. Parce que tout autour à président de la République ba masta na ye o azaka na ba na poto bazao. Bayaki. Bayaki belé mukolo investiture. Surtout ba masta wana. Ba masta na te wana ko tala facha noko hein. Ndo mona fachi wana noko yaya ngai jour fachi bayana kamere. J'étais na pembeni ya mutuka. C'est moi qui faisais ce relais là et bosolo na politique quand on travaille avec Israël Mutombo. Ngai mutu na bandaki ko filmer bosolo na plateau Israël encore à Africa TV. J'envoie les images directes ngam nazaki pembeni na mutuka. J'ai filmé. Facha betaka songo ngam betaka songo likofi. Général Kasongo yebi. Bana changu ba yebi. Fabrice a commis, Fabrice baza ba sécurité ya ada mura lelo ba yebi makamo na zolo ba. Ba beta fachi gaz lacrymogène. Facha sikive caméra dindi na kata mutuka po yena caméra baza libanda. To ba beti bango gaz lacrymogène wapi avant boko municipal ya Masina na BKTF. Fachi atenga mika noko kanenga za kaka na esprit. Caméra ko tout temps regarder ya somo wana akiti parce que ba kabola ina population po ba kende mbangu po auba umela ki na nzela. Or de pesa maki ba beti gaz ko muto abeta ki gaz abeti na mutuka. Et yesko likola ba fachi. Fachi atenga mi caméra dindi na kati Fabrice akata na awa. Fachi atelemi sa mutuka. Félix abi mutuka telema. Félix akiti. Kokita kiti Kasongo aina jipine na basoda Kasongo pa kiti Félix asimbi Kasongo na njoto Kasongo aza général lelo ayebi yango basimba ina njoto ulingi na beta yo Félix président ilelo mais Tourouana asimba Kasongo na njoto toye ba combattant toye ba garde Kasongo ba braquer Kasongo kiti ba minduka bibotika atomboki ozo ça les anines Kasongo loba ta i ata ote témoin na mupepe wana ndenge lelo image ezate mais ndé na obeta lisolo boye président Félix ayebi soka ata l'émission akoyeba abi mwana azolo ba solo général Kasongo ye moko na ba sécurité tout Fabrice aza vivant aza tout mura lelo bazana ba boni na pesi ba ombote ba boni ba na est siko kuna bango tout bayebi nani chauffeur wa kumbara bango ayebi Vital Kamerhe na prison ayebi lisolo na zo beto. Nous, on était là, des témoins vivants. Tout le monde a bango. Facha zaka déjà. Facha na vrai noko. Chose au monde qui n'enga bando le baso qui moi en classe na bi ata moi en classe nanga ata massa nanga to sali mabe na kokangaye. C'est comme ça que ya zalaka. Ayeba kitina. Bolanda ba français ne vante ba na poto. Fachi vrai noko. Ana volontaire au bongisa mboka. Entourage ezo bomai. Donc le ozo boma fachi le to ba entourage. Ya makasi. Mais yé muto za l'idée até mon mboka Jonathan Massou a moté. Oyebi réalité eza nini. Tu peux avoir ba texte kitoko, c'est-à-dire la beauté du texte trahit la réalité sur le terrain. OK. Fachi nous a donné écoute la quitté. Boye makambalo ba na campagne. Boye ba monter ba bija bimse na campagne. Abeta ngo lisusu. Na campagne na lobela biso ba maloba pesa biso na budget. Mais réalité à Congo, il y a mon aralibo. Vous imaginez le président de la République, l'homme le mieux informé dans le Congo, aye bateke babeti bana gaz, aye bateke bana wanande bafandaki na mairie 3 jours, ngana yo biso, tous les journalistes, nous avons relayé cette information. Exactement. Les services, pourquoi ils n'ont pas, et comme ça dit président, n'engé makamozo ça na ma terrain te. Président yebisi ngobila. Bovanda na bino, ba information so zandu na yebi. Alors bon on a salle. C'est l'homme le plus informé. Mais est-ce que ba collaborateur ne ba sunga ki na mangamba beni? Est-ce que CNS n'engeza wana sécurité zo sunga na makamba est? Président le bagé le chef d'état-major m'a pas donné les informations réelles. Ce sont quoi? C'est collaborateurs. Ce sont les collaborateurs. Bakam tozo lobato, lo bango na sentiment lobaté. Nous avons des éléments tu as comme exemple Lelo et Bata là-bas comprendre que président de la République, il doit revoir son cabinet. Okay. Le président doit revoir ses collaborateurs. Tout ça, il y a des gens qui ont massa nangai, ceux qui n'ont pas de nyongo na bino bolambela nga ba fufu chebino, ceux qui n'ont pas de nyongo ya ba mbala o to fanda nga na poto, ceux qui n'ont nyongo yo
ya métro foutela ngai ekoki na 2 ans et demi to 3 ans to ça na bino bayaya insuffisance et monisami ba combattant bazali combattant jusqu'à la mort. Monsieur le CG Kabouya, il faut faire très attention quand il parle des combattants. Il faut faire très attention. Mais moté tout on a le moment où le bano bi que changement faut dans cabinet à Mokonzi Mboka selon les dires ya ba combattant ba koloba ete moto zali ki bongo moto abane ko kanga bongo bokende topé bokende liboso ya mandat Félix zali ki bongo Camille lelo Camille zali bongo na prison. Est-ce que cabinet wana tout on koloba quand te ba reformuler ngo le sous papa ko tinga place à mabe est-ce que yebi nga sona lati biloko molimo yaka molimo ye est-ce que vous savez que monsieur Vital Kamerhe respect vetanga dans la prison ton a sala marche via tindela ngambo wana na wanga na terre merci président mais quand même président pas dans maman makambo aujourd'hui na cabinet président de la République en tant que journaliste d'investigation monsieur Vital Kamerhe a longola ba chargé d'études aida comme Konjambok. Il y a des failles au caméra tika qui na cabinet. Parce que le cabinet n'est pas fonctionnant. Il y a des conseillers. Na kachaba conseiller. Ils ont une cellule. Na cellule vous pouvez avoir un conseiller principal. Bolimbisaya télé-réalité na message nango efungwami. Na kacha cellule. Vous avez un conseiller principal. Et vous avez un conseiller principal. Mon azana ba conseiller. Conseiller wana fois na chargé d'études. Oh bah kitaka na terrain ba réel ba information réelle palpable ba memeli conseiller à traiter en gros ba tali na conseiller principal c'est comme ça qu'ils vont vers le chef de l'État pour que ba pesaye ba proposition to ba idée sur secteur tel yango moni lelo Félix azana 17 nini ya ba conseiller principaux Kabila zara nango 12 il y a nango 17. C'est-à-dire, il doit suffisamment travailler, mais Kamerhe a bloqué à l'ongola ba conseil ba chargé d'études. OK. Mais Vital Kamerhe na vision na ye nanani ba yeb sabsoka vérité. Kamerhe kangama pona mangamba bambongo wana te ba yebi. Kamerhe na président Félix ba yebani. Oh, moté bon kangama. Ba yebani. Ba yebani ke makambe kanga Kamerhe za makambo ba lakisaka biso na TVT. Ba yebani ba milobilana. Kamerhe place azana yebi na eli kambo evandisa ye wana quand ils disent voilà, il y aura des kamikangisa. Balobani, procès na bango politique. C'est politique de kangisa. 100 jours. Président ça lobby à 2023 candidat. Oyo kité na beni. Tu as lobaki. Mais makambe abaka. Caméra kwei. Siko akobima na ye. Sikoyo caméra obima. Siko ne caméra obima. Mais oyo bitika bana na 20 akomi na 13. Ti ekita. Moïse Abimagi Lobi. Je vous informe. Ouais. Monsieur Moïse Awa Zayana Mama douane Yabima Lobi. Attends, on a bana ko bela pamba Abimaki de. Te Moïse Abela kita. Moïse oyo akenda ko zo babilo ko na Dar es Salaam muto inane o babeta ke inane. Na yebi abana ko azama mbinga. Mbinga abana mo ko bela. Ah ba on so ba kotika prison ba bela. Wana za pela ndinga na bango. Mais dossier lobeli ke Mokonzi Mboka bibongo ako za bongo candidat na 2023. Par rapport à Oikoke, Makambo Ikoleka, Sikoyo, c'est comme si déjà comme il faut éliminer les candidats Moussous. Vandaki Kara peut pas loyer la Congolité. La Congolité, moi, Mboka Noël Tchani a visé directement la Moïse Katumbité. Mais selon les combattants, la bango va directement s'attaquer na mboka Moïse Katumbi. Au communauté, c'est comme si moi discrimination moi commis par rapport ya bato bakoza bongo ba candidat nga biloko yo lukela nga oyo biloko lukela nga o Monsieur Noël Tchani. Tanga uti poto à un aéroport. Moi j'étais là, c'est moi qui lui a filmé. Est-ce que Noël Tchani obi ko bungisa ka ba biloko na valise na aéroport en Chili? A déclaré on a presse malgré ko saki ba kilo, ba ibinga autant de kilos, dans ba kilo, antika ba livre mte bimagi. Mais moi j'ai les images. Ngande na zalaki. Israël Moulouba mouine officier de permanence, papa Malongi, papa Sango na pointe. Biso mi bale to kota na kati to bimisa ye. Ba ye ba bazo ba o checker, a o sirika ndenge biloko ne bungi malgré zaki ba livre. Na presse abeta ki ngolo kwa muneni. Ces jours-là, j'ai compris que ce monsieur c'est un politicien. Jour à Tchaka Makolo, il y a candidature dans l'élection. Dans un aéroport. Tant que journaliste, dans le téléphone, dans un filmé. Israël Moulouba Mouindo. Pembeni. Noël Tchani, il faut faire attention avec lui. Ce sont des gens
oyo bazwa déjà moi eloko bata mindele. Ok. Mais eloko ba mindele ngi oyo banini. Comme politicien qui vise ses intérêts, ses ambitions, na kokota, aoluka ka banque centrale. Ne woni na aoluka ka banque centrale. Bilo toi zo beta wana ba pese banque centrale. Ne aza intention ni. Ah makambo ya fatie comme poids politique. Baza combien de députés na famille na bango. Ah. Mais tangu babeti loi wana, ils ont visé. Ils ont visé. Après si chef de l'État moyen. Chance que Jean-Marie Kassambayo est parce que maman taza 50-50. Ta sous makam. Mais Dossier mimi na parce que bande kopé kuna ya Moïse pe babeti balobi soki pe papa ba on peut ba luka diplôme. Ba on peut ba luka diplôme. Pour ba luka pe loi moko ko ba président de la République ba cha diplôme. Ba cha diplôme na kati. Ah. Congo Ozomona. Or Noël Chani aza muto aza na intérêt vision loko aza na moi virus ba mindele ambula ki musika po kota fati po ba moyen nyonso ba beta il faut quoi ça wapi il faut ko po mando tama makele là. Noël Chani aluki place azui occasion ayoki sama ba yokae ba ni ba combattant kwa ba yambaka biso kune za frigo limete frigo pressing ba nettoyer ba laver ba tche na frigo ko le ba tcha na congélateur te ba tcha na frigo moi fraîcheur wana zo zwa yo mi yo ka bien obi climat malamu yo ebi limete te c'est là azela mais guerre est commis parce que tant ba combattant ba beti Moïse Katumbi bongo ba koloba par rapport à la congolité tout ça nanga bopé à Moïse Katumbi ba sali je crois ba sali eloko moko wana Jacques Ndala dirigeant ngo hein ba fingi non mais... notre confrère est tombé trop bas et puis Jacques Ndala banda ko mo vanda kana chango beba na bibo kasi chango nga yebi lupango Jacques Ndala vanda tala na journaliste investigation na ketch na pemba kana na yebi lupango azaka na bibo wana na yebi okoti okiti na mabele pende okeyeba lupango munene kote kuna ndako muke kote kuna ndako étage bazaki bele na lupango wana na yebi na ya na sale mission kuna na kuta ina couper Jacques Ndala koma koto mutalo ba 4 langues lokwa kamere Jacques Ndala mutazo rambonga Moïse moyo ko vanda koto politique ya buzo ba bonde kona kenda l'exis légal ba ya bazongela ba boulot la biso la Jacques Ndala ya zonga koto l'exis zonga koyemba et soba ya ga yo ba no betaka musique parce que musala politique prophète Branham a raison. Aujourd'hui encore, je donne le prophète Branham raison parce que la politique, c'est du diable. La politique va toujours t'essuyer. Olingolingate, tant au repos la tina sous-vêtement. Politique est à bon. Les lots aux Arabes. 500 jeeps. Toza wapi. C'est comme si continuité déplace aussi dans un website de Konangai azongela boulot na biso parce que ici dans notre boulot il faut l'éthique. C'est un métier noble. L'éthique est là. Déontologie qui est fan de la yo. Quand tu vois l'éthique ou tali déontologie, tu vas éviter ba makamusus. To ko chrétienné pour exemple à TV. Pour qu'il wenge kota na makambo ya ba journaliste moi esprit wenge journaliste ko telemela boyo oui mais à kofinga ya kosala biloko wana ce sont des partisans des politiques il aussi de basala volontaire ya étudiant il peine mais ça qui bongo passe pour na étudiant te au fingi Katumbi nga pe na fingi yo non il a condamné ka Shadari a condamné Shadari fingi mama na a condamné Yves Kisombe Tanga fingaka journaliste. Mais lelo ya zawapi. Quel est ce modèle? Banana ye, bandeko na ye, ba banini. Et sengo pona mbongo ya Katumbi. Oyebi Katumbi.
Talande ba komisi mutu na biso ofingi na fingi. Tout ça c'est les politiciens, l'argent. L'argent. C'est que Jakinda a manipulé pour l'embauche. Oh, mais le président Moïse, président est parti ensemble que je respecte. Toko finga été, toko kabola likanisi. Soki likanisi neza un biso ndenge mokote atolobi. To suki wana dans la démocratie et dans le respect des normes. Président Moïse a tchaka ba moyen ya communication. A tché moyen ya communication. Mais ce que bande konde moyen ba pesi moyen ya communication comme ko be ba yango tolo ba mbongo. Mbongo eza moyen ya communication ba pesi po bango ba communiquer et ils ont communiqué de manière nini. Je crois pas que bango mo ba sepela nango parce que na Katanga esprit katangais et ça kabongote. Nous avons vécu avec les Katangais, to vivre na bango to tangi na bango ba classe moko. Et là qui noie a memia onde kuna. Alors tout le bel dossier au pena na benga ki au pena pour to sombitine to partager ba idée pour et sali bongo passe. Parce que hier soir j'avais reçu en tout cas 2 appels ba to ba ko bisanga no ki sala ka émission ba moko na baté au benga 0 heure zo sanga na sala émission c'est pas so 0 heure pas abule za ki heure nini. Et quand tu as décalage ba heure. Sala émission sala alors na baki na ko sala émission na muto ayebi dossier vraiment makas. Laetitia Nzouzi Mwanza, la femme posée de Switzerland, en tout cas, clin d'œil à toi, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mon sala, mon pesa, on a sala, na ko sala. Mon amboka motei, dossier oh, il y a 500 jeeps. Et bimisi, et comme le rôle la actualité phare, Mikolo. Pourquoi? Bah, tu vas comme une déposition. Position, monsieur, c'est bah, que le bongo, ils allaient. Ba député bazu ba jeep wana na crédit ba ndokata bango mbongo ndambo na position mususu ba koloba bongo ezali été dans oyo mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi ba député oyo ba sadera na union sacrée bato bazo landa vision na et union sacrée question mark on va en parler alors to vandi kaka boy pouf ba audio bimi ba vidéo bimi président Mbosso a koloba été a félicité ba député au bakota qui union sacrée dans au mokonzi mboka pesi ezali kopesa bango ba jeep. Est-ce que le lenge kani ozali bongo journaliste d'investigation le kola ngai ozali bongo grand nanga na respectaka mingi parce que bobandi misalo liboso na biso boza bato boza kwa ba modèle na biso auto kolanda sima le lenge kani okomona dossier wana par rapport ya yo ndenge nini okomoni la dossier wana information vraie fiable on a nga kina zo na ebete na kozama pa na sombiti na makati à vous. Merci au pesinga maloba kitoko. Awa mutu attention. Simbaka likaebu na bidono ya mai. Pona kutanga bakombo batu. Pona nini? Assemblée nationale en dehors du président de la République qui est une institution. L'Assemblée bango nyonso 500 wanande basali institution. Cette assemblée bango nyonso basali institution. Parlement. Assemblée wana ne bandeli. Nazotanga. Mama Mabunda. Biro Mabunda. Na ebandeli. Ya biro wana o ba eritaki na koko. Bongamba na moni pela dossier zangi. O ba eritaki na koko Kyungu baba. Baze bele venanga comme ministre vice-ministre à plan venanga ya Tchela mwana Tchela pena mayombe ba moindo zangi tout bango tout bazwa $100,000 mutu ouais.
Et ko sala que biro mabunda. Kaka na ndenge babande ko bongama. Ba kotisaka demande ya ko pesa ba député ba Jeep, ba TXL, ba nouveau modèle. Dossier wana eza na table na remise et reprise ya mabunda na mboso dossier wana ezali. Bota la place vérité et bima déjà. Bon moi place na memi bino. Biro mabunda asengaka ba Jeep ya ba TXL. Ba Prado e bimisi kayo leki ya ba joueur a mis sous ba wana nouveau modèle wana. Nde yango balingaki ba doté bango ezalaki na bato ba kondima nde honorable ntingi pululu na sola nae. Ah honorable tenge 100,000 so zwaki. Sikoyo nazo confirmer ya zwaki. Ndenge 100,000 yo so zwaki. Bongo Jeep ba opesa wana ko zwate po honorable somba Jeep ya nono $112,000. Ba oyo bimisika wana bazana onga honorable ntingi pululu Jean-Marie Lukulasi Golden Poi bato bazwa ba double brasa papa molera boya ki poya zaidi na oya ye ya Jeep munene ya zwango te papa molera zwa ki ngote baza soki 4 ou 5 Jeep ane de belete ndo mona ngwana ba Jeep ane zaka nde o facha pesaka batu ya Jeep wana no betting na mata avion omona na malili ezana courant na kati juste que na osamba ezana frigo c'est dit baza mwa batu ndambu bazwa ki ngo andewa 112,000 boye quelque sikoyo na kati na ba jipo banga ba pesa bango ba TXL na tuno honorable tala na photo abaki ya ozwanete kaya ba ko tikela ta suppléant na ndenge nzamba opambole awa abima na soki ndenge bando cha mutema na ministre to na mandataire suppléant koko zwana ta jipo wana yango ezaki ba TXL maintenant ba yeko kweya na makambo ya mama bunda faut balongo na mabunda il faut ba député ba sangana makambo échangé. Il fallait moins loko. Un député, je parle sous le contrôle des esprits supérieurs, sous le contrôle de Fumukimbangu, sous le contrôle de Mbumba Philippe, sous le contrôle de l'esprit de Tianti Sekedi Wamoudoum. Aucune motivation, compromis mon côté, promesse mon côté, avant que vous votez. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Oh, Daniel Safou. Un député, je parle sous le contrôle des esprits supérieurs, sous le contrôle de Fumukimbangu, sous le contrôle de Mbumba Philippe, sous le contrôle de l'esprit de Tianti Sekedi Wamoudoum. Aucune motivation, compromis mon côté, promesse mon côté, avant que vous votez. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Papa Molière à l'oba qui le roi, papa Molière à la pania ou ne bomona yega bongo bongo bokipa. Papa Molière à l'oba. Ah, Daniel Safou. Oh, Daniel Safou. Continuez à aider là. Daniel Safou confirme que balaka bango. Biso to fula ka bango po ba koma wana metongo koma na masolo babi kabila bimisa biso babina ba jeunesse bolongwa to longwe to kei ba beti ba kati na bango e koma eka muntu na onda beto li solo nani député oyo ya député oyo ya place ba lubo nani ya Kasai ngoi Kasanji na rappeler range na epine to boka na kinga kati ngoi Kasanji atikala ba pesa biso ba $200 ya transport pour ba yebisi Kabila bonne année ngoyo batu ba okende te ba otala ka Kabila bi oh bokende o to ba président bonne année ngo abengi mama bunda abengi Tambwe Mwamba batu nyonso ba président bonne année aisi abobima bokende mbango bokende wela ba sotu muton na bino ya Kabila asekisaka batu mukolo wana ngoi Kasanji pine to boka ikuna range penda mupepe wu esili
bana mura basungai mututu oza mama mabunda ngoi kasanji $200 ngakutu bien honorable ntinga pesa ki biso to kabola biso batutu to tambola ki nai nde to kabola $200 na mutu nyonso nde sikoyo problème ekoya ki wana il fallait majorité bouger il fallait bato banda ko sa président de la république mama mabunda banda ko sa président T. Il fallait battre sa président, battre mon baotambola bien. Et président il a pour ça joie. Comme ba collaborateur bazama B. Le problème toujours est que ma président na biso lelo ezaka ba collaborateur. Bande ko wana ba sala ke elobi nango pasteur Mukuna ba mema Mobutu na Maroc. Lelo ba dju Kabila ba tiki na Kingakati. Fati ba ko kene wapi. Fati bako kendene wap nazo e bate Fati bako zonga ne Belgique to bako vanje na France po bandeko bazaka na pembene mukonza mboka bazalaka na ba makambo continue sikoyo ba proposer président ba proposer ba député Fati pe ko azaka na belengi na kolaka alaki na epe ba kopesa bango ba jeep. Entre-temps, dans l'Assemblée nationale, il y a dotation. Il y a collègues Nabiso. Pour y avoir 50-50. 50 députés, 50 journalistes. À supporter, à ceux qui ont été makambo. Pour y avoir collègues Nabiso. À d'après collègues députés. Et moi, chauve-souris. À ce qui est. On a. Bon, mon abobo, pumbo, il n'y a pas pumbo. Oh, Eliezer. Oh non, makambo jeep. Et ça dotation. Non, messieurs. Vous nous prenez pour qui? Banamikie? Et ça dotation T, la dotation la TX, L, ma Prado. Oyo. Ah, nzambi na banga ba okanga ngai. Mais tout ça pays moko république. Bana conseiller moko président kuna ba so 3. Ateka ba mituka bo ebite. Conseiller moko président de la République. Ateka ba mituka. Vous bien monté. Les entreprises sont tout le bien essayer les publicités. Tout le baté. Mais bah tu vas yebi que yé mon pe nga otala boye yebi ka te ka mituka. Et ça sous na conseiller mususu ya président. Ya lela ba mituka. Taka na dazong sabat. Yekuta Kabila président de mituka cher avant Félix Aza président de la République. Wana iloko wana ba to rolongo na ngote. Vidier Timanga. Apesa ba patrol wana minene wana. Au panzaka ngo président va vite. Alors Kabouya tant que makamfo il y a des combattants mususu au bando mona bango te. Au bando yeba koute misaba bando sala. Mais il travaillait. Au lo bateke batumsu pourquoi ba betaka tolo c'est ko pouvoir ngo biso pouvoir ba bundeli yo soko bundaki na ndenge na yo yebi batumsu ne ba bundaki te. Respecter batu na batu. Respecter des combattants on ngana yebi. Ils ont souffert pour na pouvoir go ba koma place ba komi. Mais tant mususu kutu na makamna bino pe ba yaka soute. Patrolo ya président pasuka vitre na pandana parapluie ya sima. Vidier za muta ba mitukati. Oyoka kateke période moko ke Vidier azaki na kosomba ba Prado pona bata ya présidence akina sombela bango ya ba occasion. Vidier tout autour de la présidence de la République, il y a des gens qui yebi makamami tuka. Tant qu'on cop payé, ouais, comme ils cop. Il y a beaucoup fait les bapes si vous cop qui sont bas cercueil. Il y a yo qui loué ba mituka. Yo qui sont bas libulu. Ne moutouna ça comment anoni cop. Tant que président la comme ko solana ba député ba bi bato ba ndimaka boité pour ba député musala bango ngwana. Ba député il y a 1+4 net ko féliciter. Ba zo ba X trait na sima. Ba yo kana oposa ko senga ba mituka te mais ba o nyonso to voter ta l'élection place mimi biso ba comment le koso ba nyokoli Kabila na ko senga ko sakante Kabila ne faisait rien passer quelque chose dans l'Assemblée nationale sans donner l'argent. Un président de la République lié dans système wana y a ba député minaku il fallait faire passer quelque chose l'argent président ba yo kakate ba boite mbongo ebimi ouais ebimi ba ena molimo wana tina union sacrée bongo biso to ko fote kaka boy bongo papa moliera lobaki kasi to koma siko place alikam okomona ba jipeye place obiso to souffrir population azana passe population azo lukata
moyen muke ya ko survivre bokangi zandu elesaka bato ebele na raison boye nango ezanga tina ono et zandu eza salité zandu tikala jamais kozala salité zandu eza nene elongi ya kala messieurs zandu eza na elongi ya kala gentili ngobila nazo rappeler yo zandu ezalaki ka na elongi ya kala zandu ezalaki pavé kobanda kokota commerce tiko ya lutula zandu eza na pavement na kota na ketcha pembe ya na lata ketcha Jordan ya sika yuta poto na koti na ngo banda commerce na lakisa bango zandu ezala salité te mbule betaka na koti ketche bima na suka na désannoncer ketche ezaka pembe wapi zandu ya salité mais ba kosi président de la République pour ba initier na bato ebele baza tututu ka président ba osala makambu ba initier ba ayinama tango bango ba okancha ennemi na bango eza Kamere ennemi na bango eza accord ya Kenya ennemi na bango ezali FCC baza ennemi mususu tout autour ya président misu ba inconscient musu pe baza conscient makambo bazo poser comme acte mais oh bazo sala ngo po esunga président te. Parce que ozo sala ngo ka te presunga Félix. Mozo sala ngo fo sunga mwana moko ya Congo quelque part. Ozo sala ngo po laisser sa famille moko quelque part. Papa, mbongo ba jipo wana bako somba ta tracteur. Ngai na kemenkawawa. Bande kwa poto ya France merci ba kendeng na Normandie ko somba ba tracteur misa to bazo tinda na menkawo. Tozo senga exonération ba kati pe exonération. Ba na poto ba tali ngai na menkawo. Tracteur ezate ya. Batu baolona na maboko na ngwele sicho babengi ngwele na awa na kingabwa batu bazolona loso na maboko alors que tracteur ko ya ko balola mabele mbom eloko wane ko kosunga mais ba juge ki ba kabela ngo ba député pona nini pona makambo ya mabunda na union sacrée bazoluka preuve oui monsieur zela le zamamba ba preuve TV za radio te ya soloko oh tobeta ya lisolo ya TV sont déjà là. Okay. 250. Oh, Mbosso. Source officielle. 250 il y a qui dans. Kester, adjoint, va partir avec, je crois, 3 députés. Honorable qui a 3 députés. À Boma pour signer les documents, acheminer les jeeps à Matadi puis à Kinshasa. Et il y a 250. Le 12 juillet, les 250 autres jeeps seront là. Le 12 juillet, nous sommes là. Donc, on va monter ma passe. Les jeeps seront répartis aux 500 députés. Oyo, communication. Nous, on est accrédité à l'Assemblée nationale. Communication, c'est lui la communication. Quelques députés, le président a communiqué par rapport à l'acte de Yalikambo. Le président a décidé na ya FCC. Oh, Kabila Pekisi Baobazo. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel. Vous avez matérialisé l'appel du chef de l'État. C'est grâce à ça que tous les 500 députés vont bénéficier de Dieu. Voilà. Si on était discriminatoire, c'est Dieu. On allait les donner simplement. Le bon combat. Mais. Oui, Bajipo yo. Et là qui destiné na bitumba oyo ya makambo ya union sacrée. Mais président Mbosso alobi mutema malamu afachi beton aboyika ba pesa bata union sacrée ba pi yango batu nyonso pour échanger forme et connotation. Ah voilà maintenant là où on est intelligent. Pourquoi on a pu combattre ngo na 500 pour ba ko pesa kaka union sacrée pour ba la kakinde bato union sacrée. Mais ba pesa ngo 500 pour Fayulu pas aujourd'hui. Fayulu. Wana wakamtalamuka. Wakamtalamuka. Pona bi Fayulu na mono bongami boyi. Fayulu apazo. Martin Fayulu. Député. O acha nani na ye. Cyprien. Kasi on peut ça ne Fayulu. Et bima na kombo ya Fayulu. Te kaya na lobi ka cité.
bata fayu lu baleka ki bata esidi na landa ki lelo baleki babi ke bango pe mituka bakozwa bongo te. Est-ce que ebi ke ba député ba lokuta? Est-ce que ebi ke ba député ba lokuta? Na informé yo. Denis Sesanga ebi saka biso kazo pesa salaire na ye. Kuna bando pesa effectivement. Kola ndaka ki popularisme wana te. Mboso alobi oya ko boya ko zwa jeep. Officiellement ye to papier. Ezate ko lobi boye na mu congolais ki ozui. Papa Molière alo bakebiso to sala mais soki to kena couloir ya Assemblée nationale mbangu wa Hollande ba invisible. Mbangu azoke ne ko zwa biloko. Oh pour Molière. Oh yo siège akate. Mbangu na ngai di keba. Papa Molière na ba yana akepe pokuna ba na ba kese na ba weda de L à M. Ouais bi ba kombo ba député de L à M yo ko zwa mbongo pa intel. Ayepe côté na ile malemba ka. Vous avez des députés. Mais na TVA, Makamoutous. Mais na réalité, Oyo Yak Fayulu a signé. Bisope toko yebta président Bosso, toko ngai na kolandela. To landeli penda mbangu to yebi nani azui na nani azuite. Nde basali siko ki 500. Na ki 500 babimisa ki wana. Na Nehemi na kati. Oh. Kasi Félix ndakabeli yete na Nehemi. Nehemi Mulania. Obemi na nakati. Ngoika sandisa katisa. Toluka suko mwana nani lisusu. Charles Okoto akatisa. Nani lisusu. Bango nyos. Mbusa akatisa. Nani oyo. Base bele wana. Geneviève Inagozi. Jipa ngweza sika. Hyundai wana eza confort eh. Nakati. Hyundai wana eza na confort. Ba tika tala ebele ne ba député de ba mona otala ngo de ba bi nzambi. Honorable Ntingi Pululu na oke na tunai. Akozwa to ozwa te. Ozomona makam. Mais ce qui Congo to kozanga bongo 28 giga pour la koyeba alerte ya makamba volcan éruption volcanique mais ba député mbongo belé boyé. Dis pour aller coûter ba combien selon yo? Babiloko ba dis pas ba 35 000 hein. Dis pesa mbongo, il a pesé 0 km. Problème eza botana o jipte. Soki bakabela bango ba crédit kuna bomonaka. Député azwaka crédit. Député azwaka na plénière moi pas du transport. Invisible kotak. Boso ba pesa bango en enveloppe. Il est le beti parce que et logo e monani na miso abato. Boso daki enveloppe. To ba votaki. Si enveloppe le kaki. Ba enveloppe e bimeki lokwa transport. Na ba e okutu ba votaki pour mabunda. Bazwaki. Bon à l'état. Te bazaka na budget. Mais oyo ndeto osenga IGF fatala. Est-ce que Bibi na compte la présidence de la République? To e Bibi ka ndenge banda obima na ba OCC na ba INSS, ba Bibi simbongo ba ke ba sala eloko moko boye. Et na compte ya au président sali cadeau mais moi mbongo Bibi ta musuzu na SNEL, auto le la rapasi na moi. C'est comme ça que mboke kamba maki. To lingite turo mboke kamba mabongo. Ba jipa ba député. Ils a cadeau chef de l'état pesa ki bango. Alaka ki bango le quoi bobara fachak alaka ka kokisaka te. Enfin alaka ki akokisi. Eliezer tika ko wangana. Tuna Daniel Saf. Mutabilo balo. Fumu kimbangu tseng tuna Daniel Saf. Théâtre déchaîné. Ba yeba kitege TV nengo mona kaboui. L'image c'est la réalité. Cette image ondo moto sala boy restera des années. Parce que ba ondo ezo lié biso pour se diffuser na bandako. Eza spirituel. Kuba toi ça ça ngoje. Yango mona to lobaka journaliste ko miyeba. Papa to zali kolo. Le président de la République ne peut pas dormir son na fungoli munoko. Oloba yo sunani, yo za petit, yo za ni non. Et le quoi mukie ne police en l'idée. Je peux dire quelque chose et péliciter Mboka. Mais comme déontologie éthique ezali, comme respect à l'institution ezali,
En dehors de la liberté de la presse, nous voyons aussi Makamsu Tokoi Koloba. Na Makamsu Tokoi Koloba te. Ba Jeep eza cadeau. Ba pesa ki bango. Nyonso. Oya boy atika. Il faut eloko siko obiso tozo interpeller bango yango yo. Ngana boy cadeau ba kabeli bango te. Mais bango bato ba kabi. Il fallait ba lobe la président. Priorité za biso te. C'est ça le problème. Là où c'est Congo fait kota na mutema. Place honorable Ntingi Pululu alobaka. Aimer les Congolais na kolinga Congo. Différence fait kota. Bato balingi Congo pour bozui à Congo à profiter nango. Alingi Congolais te, alingi Congo, alingi mboka. Mboka ezana bozui. Akonvoama, akolesa famille okene. Mais honorable Ntingi Pululu insiste que to linga Congolais. Mais ceux qui na lingi yo bangi ba kabela ngai jipa 50 000. Ngana tambola na 50 000, massa nango zo tambola piéton. Zola la nzala. Mieux vaut ba pesa ngai jipa 20 000, na sombelo attaquer à 3 000. Na tika ina mbongo ndabo. Congolais musota, o na mwa mutema malamu. Mieux vaut ba pesa ngai mo eloko moko boye, yo pe na chao na mwa nini moko boye pour que pour ceux qui bino bozana ba jip. Biso nde bo pesi ba moustiquaire. Ozoyoka bango bazui ba jeep biso nde ba moustiquaire imprégné tozwaka ozomona différence ozomona place au tozali cadeau kutu ya cash ne oyo ba pe biso te moustiquaire imprégné le ko talibana mundela sala apesi cadeau wana ba pied bakoya koloba te président mbongo olingi ko kabela biso loko olingi ko pesa biso président Mboso yebisa président mbongo wana basala nzela mbongo wana etala nzela kikwiti ti ndenge ezokende kote kuna mbongo ezomona te ezoumela mbongo wana asosa badepute bakokai kozala bongo ndenge ezalaka boteki lupango bana na bana boyibokabola mbongo bana mosusu baloba nini te biso tomoni mbongo na biso tosangani 8 tokesomba lupangu mosusu comme ça tozala na mwa mabele omona mosusu babi te les députés d'aujourd'hui, ils réagissent comme Batiki Bobomengo Lupangu. Balingi te bamona Lupangu mususu na mabele. Balingi héritage na bango mona na raté. Pona bango to panzana to kende. Yango ba député ba na parce que ba yebi ke to voter bango touro te. To yebi sabino ba to voter. Pour touro to tanga ba kombo na batika UNPC protéger nous. Organisme na biso nyonso ba organe na biso ba protéger biso parce que biso ba journaliste mbalo to ko tikate mais nano ko mona o ke ba to pena ce qui a yi pa 2023 ba ko bengane ba ko voter te pas Molière vous votez te Daniel Saf ba voter te Ngoi Kasani atane nga osa sabilo nyo osa wana Ngoi Kasani Némi abima député wapi. Nengana yeba non Némi Moulani abima député wapi. Question mais to sel on peut investir. Bande konyo so ya poto. Comme émission ile kaka na mukili mobima. Bande ko ya poto. Tuzoke na suka tika to yebisa bino bino botinda ka ba mbongo na bino awa na ba famille na bino ba western ba monnaie gramme ba nini bo sala ka wana. Boza makasi ya ko yebisa kabiso Kabila bebisi mai. Bomela mai te. Kabila babiki wana ba cheso ki boke voter ke banoko bimisa kombo ya mutu boaka makasi pona yango vaccin bo zoate boa makasi bato apoto bo sala biso pe musala makasi yo to sengi bino biso presse to ko appuyer qu'est-ce que vous devez faire boyebisa ka bandeko na bino botindela ka mbongo bo sala ka ba voice wana nde bo sala ka wana boyebisa bandeko na bino na Kinshasa turo yo ba député wana babimate po turo ba député dotation et bien to senga boni ba pesa ba ketch oh ketch d'abord e consommer mukie ketch za moteur a mukie même ba ministre oyo o ba koyaka na o kuna to ko senga bango ketch ministre 3 ketch penda yo mona ketch na 4 ba policier o komona ke IST vite passo papa o komona ke espace ya ba ko utiliser ba espace minene te soki libulu ezali akoyoka libulu wana akosunga mboke bonga mais oyo aza na jipe oyo yo momona tokotaki ya yonanga bentingi okoyoka libulu te est-ce que oyebi ke basotu mouton nyonso basali elengi nango eza mata sotu mouton leka na se mabulu na mabulu
Fachi soko yebite yoka lelo. Le quoi ba information zo comme la kaote. Ba bomba ka ba information. Mikolo ningo zaka na tablette na wana réseaux sociaux. Talaka no ta na biso awa. To yebiso vérité. Papa, beta tout, saute mouton, kitoko. Ba to no so ba wale kana se mabulu. Du et kuna Fachi. Bazo fingaï. Bazo fing likolo oh béton, oh volcan, oh. Soko le kila se Fachi openda. Moi na ma marteau openda. Il dépasse 37 ans d'ango. Ya mabulo non. Bande kwa poto bo sunga biso. Boyebisa bandeko na bino na Kinshasa. Bayoka biso. Bayoka Enoch. Boyoka Motei. Boyoka Israël Mutombo. Papa Sango. Oh bah finga qui est pas professeur Maka ya pen ya Yumikin le biais était tout ça bonne personne mais tous les cas pas ça bisoté à quoi toucher Israël était à lobby qui noté métier au mototou hein moto azaki maçon ya côté moto azaki infirmier ya côté mais il y a des professeurs ye moto wana moto yo ta inkomo nga tanga communauté il y a des professeurs ta bo panza ngona ba WhatsApp bo panza bo zwango bo panza ye moto wana za professeur ayebi mo baloba libéralité. Les journalistes, c'est un métier libéral. Ayébité. Ayébité. Aranazou à Israël. Azanzou à succès. Papa Sango, Israël Mutombo, officier de permanence, Tata Malongi. Yozara Mutunangai. Tobenga na mwana mama. Zano Kimia. Ata Shada la bimina liste était. Il y a aussi le dossier pénal à Mitukana, Sala Pena, il y a Soukano Pena, Maloba Soukano Pena, Kotisamo Maloba, il y a Nini, on a Pena, Mitukana, pose le bango. Mituka, ouais, bah 500. Ah, Mituka, oyo, Boye, Baba na Poto, Bana Kinshasa, l'opinion Mobimba, eza cadeau au Fachi, après ça qui bango. Nenge ya kabila bango $500, ndenge za kasuki ba yekuna. Mibele baloba Fachi kabakate nde atalisa ki bolamu na ndenge Kabila pesa ka ba jouer po ba bunda ki bitumba balongi ndenge pe Fachi na bitumbo bango balongi ya union sacrée po ba benga na mabunda ba déboulonner ba changer système malgré ba miyibi ba vandi na Sénat o balingi ko fongola ba immunité te nde ba pesa ki bango 500 chip ngai faute na opesa Fachi te faute za bango ba collaborateur o bazwa ki copie ya kosomba ba jipo po bazo ba pourcentage bazali wana nde bango ba feli balinga ki idée kende liboso na ba député tango ba moni likambo ba bité peuple azo souffrir ban population na biso bazo nyokwama ole biso tozwa ka ba jip bango bazo ba moustiquaire to lukata équilibre mbongo yo bo affecter ngone eloko mususu ba pesa ngata ba enseignant pour 5 ans biloba le beleki e mingi ye moko dans l'école fictif ya mosengo batuna te pourquoi longwa papa mais bango ba yebika ko yo ba politique bazo mona ba jipite ambongo o musu ya 5 ans nani o ya 5 ans musu nani chole ozo mona ba jipite yo zo mona ga politique vérité des îles te batika ba aventure biso ba congolais si to koli bandimaki te yo goya bandimaki te biso to kokala masa na biso akenda masa na yoka pasi na mutema soki to beta masolo lelo pouvoir oyo soki Rossi azalaki awo ndenge to no memela makambo engeza ndenge mususu Rossi aza sute Thérèse Kapangala na vanda na ete na yebi ete na yokeka na kombo na obwakeka na ndenge wana mais Rossi nde mutu na ngai mwana naza mwana pusani mwa muke ndoi ya Christelle Vuanga ndoi na yo azali na lemba oyebi place to kutana na lemba Christelle ndoi no azali azovanda na lemba salongo kuna bosunga ndoi mwana ya masa na biso azana bomoyi bazami bale ya mobali na ya muke papa ba député bazonga bato ba luka ba récupérer mwa ndamboyo ntingi azopesaka bango toli kuna na parlement butu moyi bolinga ba congolais batika kolinga Congo député nyonso alinga Congo Daniel Safu Eliezer Papa Molière Levier Niaou Nemi alataka ba biloko ya ba orange nani Ados Ndombas base belé Ados akozwa te malgré tambola na orange Ados akozwa te alobi na nte tous y a pas loba balukulasi
bakota pe parlement balobaka te sikoyo bato wana nyonso wana balinga congolais baloba te mbongo ya bajip bajip oyo bokende kotiango eya nango facile lelo nde toloba boye eza facile tokosalaka sendwe bazwika bajip wana tu sendwe etekama mbongo ezonga na trésor public esala likambo tel nazozela bango na émission na yo yango oyo nga napesi o jip o nini o problème te bakabeli bino bino lokola mpasi ya population ezali bolobi te lokola tomoni mpasi ya population lokola tolingi population ya biso évolue mbongo ya bajip tozwa bajip nyonso toye nango liboso ya palais du peuple batandi yango wana moto aza na mbongo asomba asombi mbongo ekoti na kese bazwi mbongo wana bake kosalela bilanga po congolais kinois alia ceux qui ont fait pour nous péter, moi, bateau bakolanda ba dédicace à vous. À 5 personnes parce que vous avez journaliste le coup langai. Honorable Ntingi Pululu, nganga mayele. Na pesi mbote mingi, merci na musalo sa na parlement yo zalo kwa bangote. Kozala kapelo kwa bangote. Soki kana yoki yo zui. Tokozonga. Honorable, kozala kwa bangote. Yo za mutu tolongolaka. Daveli Luzolo na Afrique du Sud, pesi mbote. Na pesi ya ngambote bande kwa Finlande nyonso na pesi bino mbote ba mama na nga Lyon mama Chantal mama Bernice nzamba makamba minene ba mama Lyon nyonso wana ba mama na ngai na pesi bino mbote mingi place bozali diaspora nyonso na lingaka bino RJ Pro na pesi mbote parti ya États-Unis Kalo Kalonji bande kwa Charlotte Boze so na bande ya liste ke sila te mekasi Makela famille Makela na Londres na Makela kuna na Finlande partout place bozali na pesi bino mbote mingi toza ya bino enoki soka bengi singa na koya nga soki ba bengi singa na koya koloba na kolemba koloba te po ndoki aloka mutaka lowebi kasasa ya kindumba te eza tenia musala. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Merci Nabaïban surtout Balanda Kinga en tout cas on est ensemble, il y a pas de souci. De mon côté j'ai dit comme ça big up à toi Laetitia Nzuzi Mwanza, la femme posée de Suisse-Irlande en tout cas. Merci pour le soutien. Preti Vanessa Soudaf, je te salue. Rite Bodo depuis Kinshasa en tout cas, je te salue. Grâce Ngoy à Paris, Steven Zinga depuis Tunisie, maître Onésime Ramada. En tout cas, on est ensemble et il n'y a pas de souci. Quant à moi, un autre vintage, je vous dis Namote, moté, pesa moté aussi c'est mission Namote. Freddy Landou na Belgique, maître moko ya Lamuka, mais alonga 180 procès. Apola ta moko te. Bye Anek à Paris, je te salue. Bye. Merci. Bolingo yanga ina Yesue, bolingo yanga ina ye. Bolingo yanga na Yesu, une chanson de frère Clavé Mayena, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur YouTube, allez sur Clavé Mayena officiel pour visionner les clips. Bolingo yanga na Yesu, bolingo ya Sukate, une chanson inspirée. Pour contacter le frère Clavé Mayena, 07 78 62 15 60. Le vrai agneau vient d'être. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.